Bienvenue sur Bolokoko officiel. Merci Nabino Baïboulandaranga. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne Bolokoko officiel TV. Et voilà. Merci de liker notre vidéo, de aimer et de partager. Ça la biso tellement bien. Makasi. Merci Nabino Baïtou. Merci à tous les abakouk zala présents ou présentes. Likez vidéo, commentez. Et de toute façon, il y a qu'à soutenir Dorcas Bolokoko. Merci à vous. Tout bolandaranga au bolingaranga. Voilà, naï tout ça na bino bilan yani 2021 sur liwa oye komela ki bande konabiso famille nabiso ya ba comédien, famille ou artistique ba mission ko sepel sabiso na banda konabiso donc de fois il y a des gens ba outra musala mavandi boyemo ba stress a comme peu ayo atali perseki donc to perdre 3 grandes donc to bato minene misatu ya liboso to ko akufa ki liboso c'était Mama Chako oya tika ki biso na année 2021 oyo ya mibale ezalaki bongo Diane Makila oyo atika ki pe biso a cause ya suite moko ya maladie moko ya muke Mama Chako ezalaki maladie ya minu papa Chaba balobi ya belité asalaki juste kaka crise wana ba mimi en hôpital et mimi etina liwa. Voilà, que d'abord vidéo avant to kota na ba détail to solo na binto ça la penza bilan il y a 2021. Pourquoi liwa est commis donc na facilité na ngamu ya ba comédien. Qu'est-ce qui pousse que pour te dire que Dieu juste si comme bezali nzamba lukarara banda ko éliminer donc tu es biango. Et bon les que vidéo pour te côté tout solo là ngana bino problème oyo. Merci beaucoup à mon sponsor Champion Wadol au palinga sponsor à Dorcas Bolokoko mon numéro est là benga to solo là ezali solo ba solo là ka merci na baye tout au bolingaranga. Merci à Joseph Kamwanga, merci à Gloria Ntoko maman colonel motema yespantoko oyaza toujours ko soutenir nga. Merci à toute ma famille Bolokoko, je vous aime. Merci à Gaulois et Gauloises aussi et Gladiator na lingi bino ya trop ya mingi. Et voilà, année 2021 oyo pour nanga ini non la bilan selon point de vue nanga année 2021 nanga ma comédien et kota ki mabe et bandaki au début et bandaki nango moins bien et après tu remona liwa ya Mama Chako wazali grand parmi les grands oya sali ba œuvre ebele atiki peu histoire na mboka oyo Mama Chako paix à son âme. Donc et ça là qui passe et puis ça qui passe tout le monde qui peut des autres et ça qui na liwa Mama Chako na famille ya Mama Chako niveau ba comédien comment qui ko finga na famille ya Mama Chako. Deuxièmement to vandi to lali to la qui Diana sali crise Saint-Joseph Diana akufi Diane Makila oaza mwana tontine yaya maman les qui donc tout et ce qui ça qui vraiment mité ma battu ça qui passe très mal que perdre Diana wazala qui gêne ati banana mi balé peut-être le lot peut baninga pe ba comédien en termes so ngana bon pe ba na pété on sait pas donc et ça li et loko chokaki et ça là qui vraiment passe le lot toujours le bon à décembre. Papa Chaba Koufi donc le 19 décembre 2021. Je crois à 17h ou 18h. Papa Chaba Tikibus, on a fin de l'année. Comment ça? Nini baliwe ko kinane moko. Boroki ko koufe la 3 personnes et puis grand s'il vous plaît. Bande kolanga ba comédien. Tolingara bino mingi. To yaka na télévision te poto finga bino po biso to sala bino po bo sala biso moi les point de vue nanga beaucoup feli ba grand s'il vous plaît parce que en vrai dire ma beza na théâtre na ningo sara na te ma beza makasi na théâtre il y a des lesbiennes il y a des PD et un bato ndenge na théâtre ba fille qui si bazar na facilité au bois que la baninga ba maladie bazar na facilité au luka ba chèque baninga bazar na facilité au sa mambe belé.
baza wana na théâtre. Lelo baliwa bato misato nga na tangi. Yo za comédien ou comédienne plutôt. Et ozomona ke mutu aza lokola grand mama Chako. Tiki Buisson. Diana Makila. Diana otoyebi ke banzonzinga makasi Diana sala depuis pas major bisadi di zolozolo. Ba o Diana sala. Lelo Diana Tiki Buisson kaka boy. Moi babonga on courte maladie moko et sali ke Diana kufa. Même dans ce tolandeli baliwa bato misatu. Et ça presque ndenge moko. Pourquoi je dis ndenge moko? Mama Chako linu et bomiye. Au lieu où misaya t'envie et où misaya envie. Quand ndenge bandaki lelo lobby et vimi 3e jour ba memi en hôpital. Et ça dit que c'est le singa basale et simbité Mama Chako kufi. Donc c'est-à-dire que courte maladie. Maladie est un moukousé. Toye pas emi balé Diane Makila. Diane a sali crise. Ou est-ce qui bon toyoka qui a AVC. Crise au Diana a salaki. Après juste des semaines ou une semaine. Bah va prendre biso que Diana a koufi. Toye papa na biso Chaba. Bolandanga très bien s'il vous plaît bandeko bolanga Dorcas boloko boleke d'abord vidéo. Toye koya et papa Chaba. Tolandi biso tout papa massage. Papa massage si alobi bien à éclaircir tout. Babenga qui est 14h que papa Chaba sali crise, ba memi à l'hôpital. Crise wana kaka muta sali crise le même jour. To komi 17h ou 18h mutu akufi. Donc c'est-à-dire que c'est ba courte maladie, ba maladie moko ya mikuse. Comment ça fait-tu na ne moko boko kufi la 3 personnes? Et puis baka wana soto landeli eza baka donc presque kaka ndenge moko. Ba maladie moko ya mikuse o eza o mema bango. Soki nga bino eza ke beau comprendre. Jésus revient bientôt. Ah non, le bana fingi mutu s'il vous plaît. Na pesi point de vie nanga. Jésus revient bientôt. Peut-être on zamba sali or le quoi apprendre bino bo bongo la mité ma bo changer. Potoko sarabatute ma beza na niveau ya théâtre na ningo saranate. Ba fille ya kisi, ba garçon ya kisi. Ba fille ya ba PD, ba fille plutôt ya ba lesbienne, ba garçon ba PD. Ba fille bazo bima bandumba, bazo misala mama busoba. La plupart ba théâtre ya lelo c'est difficile au monde na chaîne moko. Oh moi je dis toujours merci à Sila parce qu'il y a cause de rabiso ba film est bien. Film est éducatif. Veut dire qu'au tali et apprendre yo. Ndeti my destiny un total aki et apprendre nga. Eh ba film est bien. Mais lelo eza sous bongote. Tout le monde a un film moko ya buzoba. Exemple que je donne film neti ya Jorvi Mwanda. Quel genre de film yo komela rabiso? Toye papa Mwasoaku, quel genre de film yo komela rabiso? Na cité qu'à 2 personnes. Bravo à Kevin parce que comme ba film est bien. Bravo aussi à Caleb Tukebana pour n'attendre ba film est comme rappel bien. Même mon assis là. Bon, la mité ma beau soso là. Comment ça fait que ba malade ba courte maladie ko bo mabatu. A Bobandi année 2021 na mabé, bo clôturer na mabé. Donc nous allons prendre bino que année 2022. Beaucoup de on a rebond la mité ma. C'est-à-dire que vous avez qui na mabo bando ça na 2021 au tiki. Pour peut-être oh et ça na 2022. Na 2021 plutôt et il y a 2022 et la pure et le cas 2021 pour recouvrir 5-6 c'est quoi toi on a besoin de tout l'ingani pour se faire filmer tout ces pelaka tout ça a besoin de beaucoup fa tout ça on a besoin de bino mo besoin pour faire pour ça bilan il y a bino na ngamu na bino ya année 2021 bo sali nini ya malonga théâtre
nini bo pesi peuple congolais ya malonga même ba diaspora bazana poto. Parce que l'année 2021 ba polémique eleki trop na théâtre. On a oba yo kanarato leki na émission fingi. On a oba sala raté o leki na émission fingi. On a oba kendarato leki na émission fingi. Oya za batunaye oyo, ope kuna za batunaye oyo. En tout cas, tout ça va tout même ba diaspora ba ota biso. Et c'est loko eleki na année 2021. Veut dire que o yaza a mutunaye, mutuna le karafingi, o pe kuna za mut. Donc on a o mutana mrambunaye. Ba ranking na 2021 oyo pas possible na monde du théâtre. Oya bwakeli muninga mbaso nga kutu ba to bwakela nga dembasu nga kutu nekeka voyage mo ba bengisanga na Dubai awa ba sali nga ba bwakeli nga mpese ba biloko ba voyage bina papa mo azana poto bi congolais likola Dubai ke bwakela mutu ma ya mbasu et da soni bomi tala bino moko na année 2021 ninyo bo pesi biso ya malonga biso ba fan na bino ba toto landaka bino bo pesi biso nini ya malonga bo sepeli si ba fan na bino tote bo sa no bilan bino monga na yo senga bino bo sa bilan parce que liwa papa Chaba en tout cas nga eteinga na comprendre que cette monde yo on est très d'or c'est trop glissant dans son meke zindi faux monde était abino bo perdre ba grand année moko ba grand qu'on dit surtout ba grand barter ma kasi bo to perdre bino ba comédien bo bungisi mes condoléances à tous les comédiens, à tous les artistes, et donc mes condoléances à vous. Tososo, la bongo la mité, mais c'est le temps. Peut-être en 2022, Zamba n'a salé ma bé makasi. Parce que pour ça, ma bête déjà en 2021, on a déjà changé. Le bas 2022, on a côté ma bête. On a habité son album, ma maman dans la poto. Bon, l'écrit d'abord vidéo. Je sais pas son album, ma bébé, maman dans la poto. Bon, la mité, ma bon soso là. Bolin ko changer te na vie. Année 2021, elle est qui a ba ranking, bo sali le morote. Donc c'est-à-dire que son a tournage naé, à ça que le moro boyé, ngapi na tournage dans il faut na sala. Merci na bino, bye bye.